Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino surtout bande konanga la pesi bino mbote mingi. Mbote na bino surtout bo disposer ata pour na mama Elia Nitu. Merci na bino surtout obo vandaka kotala toko yoka. Mama Elia Nitu na bi allo bonjour. Bana bobenga ba mama. Ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi pour prendre pour le mariage. Ensemble suivant Mama Elia Nitu. Na pesi bino merci mingi parce que dans le quoi pesi bino te. Na pesi bino kaka merci. To pesi merci mingi na nzambe ya mawa, nzambe ya bolingo. Nzambe ya bomo nzambe atikaka bana ete parce que kolala kolamuka eza habitude te tant to lalaka toyebaka te ke na ntongo tokolamuka mais loko tosengaka nzambe ya mawa na mawa na ye azuba milimo ya bato mosusu azongisi yango mboka wa ye milimo ya bato mosusu atiki biso na se ya mwa bibino botikala nanu topesaka eloko te tofutaka eloko te me nzambe asalaka kaka ndenge ye alingaka asalaka kaka na lolenge na ye yango wana na ntongo ya lelo nga mama Elia Nitu napesi ye merci napeseli bino pe merci. Batu mingi batiki biso chaque jour, chaque instant, chaque seconde batu baza kotika biso baza kokende. Mais nazana esengo mingi ya lelo parce que c'est anniversaire ya semeki nanga ya beau frère nanga, mobali ya ndeko nanga, une sœur de notre mère. Marie-Paul Lumbu, mobali na ye, le papa de 4 garçons, lelo akoksi 60 ans d'âge. Yango nazo yembela e. Joyeux anniversaire, botama malamu. Happy birthday to you, Papa Jacques. Happy birthday to you. Botama elamu. Botama elamu. Joyeux anniversaire to you. Papa Jacques mobali ya batu ya ndeko nanga ya mwasi Marie-Paul Lumbu. Papa moni 60 ans. Tokumisi nzambe topesi merci mais toza ko souhaiter 100 ans aussi minzeto longo na nzito komi na ni okomi na libende. Bon anniversaire pe na bande ko surtout babota mi mokolo ya lelo toza le 24 juillet. Joyeux anniversaire na bino nyo surtout obobota mi le 24 juillet lokola papa na biso Jacques mobali ya mama Marie-Paul Lumbu. Merci mingi na bande kona nganyo surtout boyebi kenga mama Elia Nitu tokutana ka boye tosola kaka boye mama Elia Nitu boyebi kenga ina yaka liboso na bino kaka pona kopesa oyo nzambe apesa ngai eza likambo ngolu nazongolu na miso ya nzambe mutu na likambo na ye oyo nzambe apesa ye ngolu kalikile ya nzambe ngolu makambo ya lola Deboye basa tutoganga ngolu na yo. Wana na pesi bambote bele na Toronto na famille Kabengele pa ya mama Véronique molongani ya papa na biso Jean-Thierry Kabengele kuna na Toronto na pesi bino bambote na bino ebele esika boze pour na pesi respect big up na oya biso fierté na biso muto mojikembi na pesi bambote ebele na bino nyonso tu. Nzambe ya mawa abatela biso nzambe atika bana ete nzambe alinga biso mingi po yebike toza bana na ye yango nzambe alinga biso mingi ba o baza na posa ko bomsa santé na bango pona ndenge toza bo il faut toza ba santé surtout so komi déjà na ba 40 ans 50 ans 60 ans il faut ko banda ko bomsa nzoto po nzoto oyo na ba âge mususu tsenga su komela ba sucre mingi te biloko ba sukali il faut komela yango mingi te biloko etalem ba jus ba coca ba ni biloko na ba sukali mingi il faut ko sala nango très attention pour la santé na biso faut vraiment qu'on ça très attention tant au âge za ko kende nzoto boya ka biloko mususu supportera susu biloko mususu surtout biloko ya sukali ceux qui posa moto mongonzo milenga pe mo masanga mo mingi na lobi te ke otika parce que nako ko tikisa yo yango te ngana ni pona tikisa ko mela masanga te na lobi kaka o doser o diminuer ka moi dose ce qui par jour o mela ka 6 bouteilles mais ka banda ko mela na 4 bouteilles tango bana na 4 o mona pe malembe o komi na 2 suka na komi na moko ti à la fin ko mape tamso na bouteille moko sucre pareil il faut pas kolia ba sucre belé surtout ba sucre na biso bambo il faut penza ko éviter biloko ya sukali ba coca biloko ya gaz faut to éviter yango pona santé na biso. Mama Elia Nitu mielka yango bobo sana te pona ba mama to ba papa mielka eza ko aider biso pona bien-être na biso na santé na biso soko sombi mielka na biso to ko yebisa ndenge no koki komela e ko aider yo pona perte ya poids ndenge koki ko perdre pe poids na yo malembe ko mona nzoto ezokita oza ko perdre
poids. Maman Eliani tout boyebi qui est dans un service traiteur et décoration la Providence. Si vous en avez besoin de mariage, vous en avez posa ya kobala, vous en avez posa vous faites moi kitoko. Et tika inoubliable na mito batu baya, so ba konta ba sali wow, ba meli, ba lié ba sepeli. Nous sommes des vrais professionnels. Oh, tali maman Eliani tout service traiteur et décoration la Providence. Naïb Sakabino toujours. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez être satisfait. D'accord, pour ces personnes à 100%, te ngai nani nazaka moto mokili. Nakosa na 98% parce que 2% ekotika la nani ekotika la nzambe. Pona lo poso na biso. Biso ba mama to sito mesala ba nzoto na biso ko simba ba mafuta kili ya ndenge na ndenge ekoti biso na nzoto tango pe age za ko kende il faut ko yeba ko bongisa il faut ko éviter biloko ba bengi ba ride parce que toza na posa toza la kazala kama tinga chaque matin so na lamuki na sokoli na mi bongisa sali maquillage pour ani pour ça faut mukana tango alonka tala nga boy wow quelle belle créature il faut ka komi bongisa toza na besoin moi ça c'est le quoi fleur faut ko arroser alors tu dois t'arroser toi même oza komi bongisa yo moko oza komi tiama chaque tongo moi soko la muki il faut sukola nzoto na yo osoko sukola nzoto no soza muto saka maquillage ochimo rouge na yo ochimo poudre na obongami bien mobala ko uta na mbeto to alala ki avant ou bien uti musala ye akuti lokola fleur ovandi na kati ndako zo sanini ozozela mobali na yo alors nazo conseiller bino huile ya garciana oyo soko osala besoin ya huile oyo kina www.maxibienetre.com somba yango bako livrer yo yango quelque soit mboka yo zali bako livrer yo huile oyo esaka pona ba douleur mais ngai mama Eliani tout na gomaka nango elongi nanga 3 fois na semaine yo mona kelo mama Eliani tout era sembe na omi lelo bisinga bi mama toi tu ne vieillis pas bina mi boniko na vieillir ne kamni nango lutte contre la vieillesse na ko vieillir lelo te pe na zanam na komi na tangwa na mama nanga lisi nombe la zana nonga na vieillir yabe ya Zakari nanga mwasi ataye mona yabe ya Zakari nanga nenga za yabe ya nano anunite ngana kendo nuna donc til makenja di londole nano anunite ngana nuna wana bayayati oki kotala susu matiti na mwanza yaza na nyonye telemaka bolo lokola bana 18 ans otali kotoli matiti muzwa mebi ngana kendo nuna te Naomi yo bongo nanga Naomi pardon tika ngai kimia mama Eliani tungana bino to solola ka boy soki lo la makamba propriété mingi na lo makambo mi bongisa elongi ko bongisa moi suki ko za kitoko parce que ba couple mingi eza na ba difficulté eza ya oza kata ba couple eza négligence ba couple mingi surtout ya ba jeune eza na négligence makasi alors lelo deuxième maman na bino na yeko sola na bino ngai deuxième maman je suis votre deuxième maman la deuxième maman de toutes les jeunes filles la deuxième maman de tous les garçons c'est maman Eliani Nitu bobo sana pete nzungu ya maman Eliani tout o ezali bébé ya biso ya service traiteur de conseil la Providence nzungu ya maman Eliani tout bozo mona on est accepté na ba publicité nzungu na biso ezaki soko muno zana ba paya to ozana mariage coutumier o moni ko kolamba makambo kolambisa biloko epa ya mandeni epa ya botika ba professionnel to ozana pona conseil la bino musala o komande nzungu ya maman Eliani tout ba ko ya ko livrer yo nzungu ya maman attends et en la marmite de maman Eliani Nitu soko ozana besoin ya ko mona ba image témoin au côté na YouTube OK na YouTube au côté la nzungu ya maman Eliani tout au côté la service traiteur et décoration la Providence yo moto kote nanga mukola lelo soko za besoin kotala nga oliko mona ba émission nanga oliko mona maman Eliani tout nenga sola kana bana na ye nenga pesa ka conseil OK kakobeti Eliani Nitu TV au s'abonner pour osala nini ozora ba notification ce qui maman Eliani tout a publié le kosa nini et ko kokomela yo awa na émission na biso awa na poponi pour les mariages za pona opebisate mezala kaka pona ko bongisa lelo nazo ko solola pona ba jeune couple na biso ba difficulté o bakuta na kana kati ya mabala biso pende to komi botoza ki pe ba jeune to bali ba jeune to landi ba conseil ya ba parents na biso to tali ba parents na biso ndenge ba vivaki to tali ta mususu mama leki moza ko vivre boy to tali mama kuto banda ko vivre boy parce que to zora toujours mayele de gauche à droite et pas ya bato alors ba jeune couple il faut bozala na monter à makasi il faut bozala solide tango so bali on se marie pas pour divorcer oui bien sûr divorce yaka pourtant musuba boko bala na mebo na bino compatibilité ce sont des choses qui arrivent mais biso ba parents to linga mingi te ke bana ba kende libala lobby ba divorcer ça fait mal ezaka malamu te même pour na bato ba balanaki même pour na ba parents même pour na ba parents ba marraine ne surtout na ezalaka pasi dans l'ensemble
ensemble ya biso nyonso tu yango mama Elia Nitu aya pona kote ya ba jeune na ye aya pona kote ya bana ndena ba je suis votre deuxième maman Divine Nitu. Eh, ouvre tes oreilles. Yo kamate ya mama na yo Verseline ma fille. Yo kamate. Eliane na États-Unis mandoi nanga na États-Unis. Eliane parce que bon ba Eliane mi balé. Eliane na États-Unis ce koza wana. Eliane la petite. Yo kamama no. Mandoi la grande. Eliane nanga la grande mandoi nanga. Une sœur d'une autre mère. Wanaza mandoi nanga Eliane nanga ya Brazzaville mais ya vandi na Dallas. Je te fais de gros bisous. Ndoye yo aza kosoa na bino. Nakati libala il faut vraiment se supporter. Libama bala mingi za ba difficulté pourquoi parce que maîtrise ezate na bana na biso baza ko bala sika. Okomona moto za kanda kanda, mobali kanda kanda, mwasi kanda pour un petit rien boswani. Tant bosisa ko swana boy. Oache elongi na mupanzi oache na mupanzi. Or Bible lobi na biso ke butu ekuta bino na kanda te. Pourquoi butu ekuta bino na kanda te? Kolala kolamuka. Eza habitude te. Mutu kolala boy na tongo ebite soko kolamuka. Kosala programme te ke lobi na tongo na kolamuka te. Soki nzamba lingi. Ba bebe mosu ba bota mika lelo batiki biso. Batu mingi bakimambu inanga kufa na se ya pongi. Batu mingi bazaka ki alali na etongo etani alamuki na epete. Ake na esikoyo yosu kolala ki na kanda. Oko kende wapi, moli mone ko kende wapi. Yango Bible pekisi biso kolala na kanda. Surtout ceux qui boza ba marié. Nakati anda kwa libala. Mwasi na mobali boza na kanda pona ni kande yaka. Meza mupepea eyaka kake eningisi pesimize esa nini eki. Kande yake ningisaka nango ekendaka nango. Esila kanango il faut koza motema munene mama Elia Nitu nasenga mingi na bana basi il faut koza motema munene bana ebele baza ko divorcer pona kozanga maîtrise pona kozanga ko supporter yango toza ko te ya bino ke na libala soko bali. Moi, si ne mouta dirige kandak, moi, ça a meneur de jeu, na katia couple, c'est la femme qui dirige. Meneur de jeu, na katia couple, zakande, moi, c'est. Au moins, eh, mon bel n'a siliki, ah, n'a siliki, on a tika et au soigné après. Mais il y a deux femmes, il y a deux filles, mon bel a siliki, eh, il y a quand non, eh. N'a siliki, un peu na mouton, un peu na siliki, achet, oche, non, ce n'est pas ça. Et ça qui te côté, moi, ça zaka bon côté. Moi, ça zaka mouta douceur. Moi, ça zaka mouta tendresse. Moi, ça zaka mouta kolembisa makambo. Moi, ça zaka mouta, n'est-ce pas dinala de ma copine, hein? N'est-ce pas dinalo eh mon bel bala dinalo dinangolo n'est-ce pas dinangolo aha o ezama te ya maman Elia Nitu na pesa rabino oyo nga naza nango naza marié mwasi ya mfumukanda naza na kati ndoko libala bandima mobali na santé ya mwasi pe na capacité na ye ya kolatisa mabomoni maman Elia Nitu nenga azali soki boza komona. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Oyo zana kati ya motema yango nde bimaka libanda. Mwasi soko azana kimia emona na kana elongi na ye. Mwasi soki azana mawa emona na kana elongi na ye. Mobali soki azana kimia ekomona na elongi. Soki pa azana mawa emona na kaka na elongi. To pesa na kimia ba jeune bo pesa na kimia ba jeune couple. Tango so bali okomi na ndako mwasi okomi na ndako libala. Mobali se concentrer na mwasi se concentrer na mobali. Ba jeune na biso ba difficulté bakuta na kana ngomi parce que ba diriger kama bala na bango moko te okomo ata musu mama mwasi azo diriger ndako mwana na ye okomo ata musu mama ya mobali aza ko diriger ndako na ye yango nde eyaka miko bebisa ba couple siko so bali ozanda kwa libala yo mwasi makambo na yo gérer yango kokenda te kaka mama ye omoni ote mobali pe soko so bali soko lingi mwasi na yo mabe ya mwasi na yo bomba ngona kati ya libomo na yo parce que to bando kene na famille tout le temps kendo ba ah mwasi na nga zaboy mwasi na nga maloba no zolo ba mwasi na zaboy ezate po balinga ye eza po bayina ye même yo lingi makasi na motema mais tango so bimisi mabe ya mwasi na ona miso abato oso bimisi yango na famille na yo mko likambo kozala bango basi ba china motema ba nkese mabe oyo so yebisa bango atobi mwasi na nga za malomba bataya malamu te babanda ko rappeler yo te mwasi azaboy Omonte mkola fingaka, omonte mkola manga, omonte mkola sekibo. Et bandi ko lembisa yo. La Bible vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ceux qui ont moutou basé, parce que mouton na zamabe, mouton na zamabe, mouton na zamabe, souka souka osanini, oko lembape, oko tika mouton, parce que toza batu. Yango naza ko senga na biba difficulté mingi oyo ba jeune bakuta na couple parfois ils dépend de kana bango te po ba jeune baza na ba troisième personne na kati ya ba couple na bango ba quatrième personne okomona yo lekino mobali ya bali ana ndako libala na mwasi mais yo yaya oliko konzaka kaka lekino mobali il faut pe koyeba ke mobali soka bali
akomaka, il faut à se détacher. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mobali soko obali, ozaki tout le temps na ba parents na yo. Il faut quitter bango. Balobi te que faut boya bango. Il faut pas ça moi tant mingi et pas à moi sinon. Moi sinon yo, il faut à sentir amour. L'amour ça donc l'amour, ça se voit, ça sent. Moi, il faut sentir à moi que mobile à sakanini, mobile à linganga. Vraiment, c'est regrettable. Les gens à jeune fille, moi, maman, il y a ni tout. Ndako nanga exagéré na maman bokilo nanga. Ndako nanga exagéré na semeki nanga. Mobile nanga la kati ndako libala na biso. Po na somba te loko po somba a changer ta bakiti a pamba boy. Maman, il faut que solango na maman na e. Oh maman na somba bakiti. Eh? Oh somba bakiti po ani. Bo bakiti na bwana ko se baby. Oh te maman to ko omoni eh. Tant aux acquis, moi, qui boite, bando balikaka, moi, ça comme kaka, to changer ma kiti, a comme kaka, to changer mbet, to changer boy, pon anine, bino bipe coleuse à moi, le king, moi, le bon, ma casque, coquette, na coquette, na boy, n'est-ce pas ma titille angolaise, qui est na boy, bien, on a le balanga, et baya le beau, et à l'oba qui boy, pour bino mon tenir, bat barriga, ok, to le makambu ya solo. Makambo to bakeza suza mambo lokutete ndenge to kana mboka na biso Kongo ndenge nzamba kabola biso bikolo ekolo ne ekolo ezala kana bizaleli nango. Poza loko ya Marie-Paul Lumbu ndeko nanga mwasi o R nyoso tinda maya komela. Eza exceptionnel hein. Ya Marie-Paul Lumbu yanga ya motema. Merci ma chérie, merci beaucoup. Nzamba mona yo. Ma nene nanga mama nene, ma nene nanga yi te eroya ekiminga mukeme eroya. Nom de famille qui aimait. Maman Da Silva Margrethe, je te fais de gros bis. Pesa ba maman Orléans surtout mbote na bango. Maman Anisila Nagani, pesa ba maman Gani mbote o maman Anisila Nagani, pesa ba maman Gani mbote. Encore yo, la lutte contre la vieillesse, tala nengo zali. On dirait aux ans 25 ans. Eh, so oza kotambola papa kuna na simazo tala papa na pesi bino ba mbote na bino ebele ba bizu na bino ebele o. Ndako ebongaka na esengo. Ndako ebongaka na 3e personne, 4e personne te. Botika ko dirige ka banda kwa bana bino ba difficulté mingi oyo bana bazokuta na wakata ndako mabala ba mama bino de bovanda bo babenga bino te biso ba mama ili anito suko vandi ko yoka lelo babengi na journée moko ata 30 coups de fil mama ngana koma kutsa banka motema na koma ka bombe na maya pio bokitsa motema bana bombe na maya pio mais bino pe ba grande sœur to ba petite sœur a mibali o bozana ba semeki botika pe konyokola ba semeki na bino bazaba to surtout ba jeune couple. Jeune fille nangana bisinga bi mama to solo na mobali bien na moni ba kiti eza ya kobeba eza vraiment kitoko te ya malamu te to changer salon mobali avant to changer salon aki ko bisa mama na bango aboy abi to changer salon te azongi pa ko bisa ngo non moni mama lobi salon o nano ya ngona bien to zela nan mais yo pe mobali na âge na yo oso bali déjà est-ce que pour changer salon na ofuki ndo tuna maman. Est-ce que moi si on peut changer banzungu na cuisine akindo tu na mama na bango akindo tu na te akota ki banzungu ese baby na moni ki mama ili ani to asa publicité banzungu na sani na benga mama ili ani tu na so banzungu asika parce que moi si na kati ya cuisine okoza kana banzungu ezuluka te banzungu akala te il faut ça na banzungu kitoko ti ozolamba biloko ozolamba na banzungu kitoko moi ça ko tu no akindo tu na mama bango te ki mama na changer banzungu ou bien pe so tu ni mama bango ko biso mama ili ani to bobenga na mama changer banzungu. Ce que vous changer salon, ou qui retourne à maman abino. Oh maman n'a changé salon, maman pe aboui. Si qu'on dit maman aboui, est-ce que moi ça ko sepe là, tout moi ça ko silika. Moi ça siliki, moi ça sepelité. Pour nanini, au côté si 3e famille, na katia ndako. Salaire na yo. Comment salaire na yo, maman foye ba salaire, ay ba nengo dépenser, il faut ça la boye, maman za ko diriger ndako ya mwana. Eza bien te ba maman botika. Maman diriger ndako na mobile na yo ko, tika mwana sa bali za na kimia sa bali déjà. Tant tozo ba transparence, tozo côté ya transparence, moi sina mobile faut za na transparence na kati ya ndako na bango. Moi sina mobile ko vanda ko sola ko yoka na moi c'est que salaire na ya mobile za boy, mobile ya yeba ya. Mais za maman te transparence ba biti que frère sa maman a salaire na yo za autant. Non, pour ba maman mingi bazaka misu na mbongo ya bana, surtout ba maman ya bana mibali. Encore ba maman bika mobali ayebi ke moi ça na privilège mingi, moi ça na avantage mingi na ndako libala. Moi ba maman mingi ka bazo betela ka bazo ba crochet. Ba crochet. Mais non ba maman. Bana soki bosela botika l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Botika bana na bolingi bana bina mibali mingi to boite. Botika bana na bino mibali ba s'attacher na basi na bango ba vanda baza na kimia
baza na kimi eza te mwasi aza koya pa na mama bokilo parce que kaka mobali a forcé baya mais na kati na ye moko ana esengo koya te ame pa na posa koya mazo ya ka posa la mobali plaisir parce que tango kokomana bobandi kotonga tonga e botala ko bana boti ba ki toko te botala bilonga ba ko botala ndenga za botala ndenga lati botala ndenga za boy non yebo mona kabana basi mibako mwana na mwasi aza malamu tete mama mwana mwasi asayebi ke yo lingaka ye te asayebi ke yo kotaka na libala ne entre ye na mobali na ye yo semeki no asayebi ke yo lingaka kokota na vie privée na bango ya mwasi na mobali biso pe basi tolinga ndenge wana te mwasi nanga kolinga ke libala neza ya dirige na semeki aza te mwasi na kolinga ke libala neza ya dirige na mama bokilo aza te yango bomona kabana mingi bakoma ngana solaka na bango ebele me na kitisa bango ka motema ora mama bokilo na ngaboy mama bokilo na ngaboy et puis il faut boyeba ki ata mwana na bi abali mwana mwasi ata bwana matanga boko tikela ye misala nyoso tout hein yango nazo ba difficulté za na kati ba jeune couple aena matanga botikele sukola basani sala boy nyoso bokomi kotina boka sato wana Kongo sala boy te botiki muto asala oya kokoka koki place amoni asukeli wana botika kotia bato ba mama mal à l'aise za bien te ba jeune baza ko bala lelo baza na besoin d'encadrement faut ko encadrer bango tango ba jeune babali botika bango komona yo ma bokilo na 23 benga mwana mobali boni journée le ka ndenge nini oliaki nini lelo pourquoi otuna liaki nini lelo okoko benga ta bokilo na mwana mwasi otuna ye mama boni le boliaki nini olambeli mobali na yo ne okomona mwana bokilo na yo akosepela ke otuna soko otunika na mwana na yo bokilo amona oka mabe akomona ke yo ka oza troisième personne na kati ya libala na bango akosepela na yo te mama oza mwasi yo boyebi yango kezalaka ndenge wana biso basi tozaka moins compliqué ba jeune mingi baza na ba difficulté na kati ya mabala na bango parce que ba bokilo baoza ba troisième personne ba semeki baoza ba troisième personne na kati ya ba couple yango ba couple mingi na ba difficulté ce n'est pas bien yango naza kosenga na bandeko nyonso surtout ba mama oyo boza na kati ya mboka poto botikela bana na bino liberté ba vivre bango moko et puis bino bana ngo pe boza na ndako ya mabala boyeba pe ko vivre makambo na bino bobomba kango bino moko bokenda koyebisaka na ba famille te na sina yebisi bino makambo na bino boyebisaka na famille te kanga motema tia mabolongo na sambela nzambe pesanga mayele naza la femme sage la Bible dit une femme sage bâtit sa maison comme je ne sais pas comment bâtir ma maison je te demande de m'aider mon Dieu tout puissant donne-moi l'intelligence donne-moi la sagesse j'ai un petit cœur donne-moi un grand cœur pour que je puisse aussi supporter tout ce que je ne peux pas supporter par moi-même de ma vie la chair est faible l'esprit est fort obandi kosenga nzambe ba makambo nyonso yo mona kwa osisala te wana o elekelaka yo mutu senga nzambe akosalisa yo mais dans tout ça na bino toujours respect na ba belle famille na bino bo respecter ba mama bokilo ba papa bokilo ba semeki basa ba camaraderie te semeki akoko za camarade na yo te mama bokilo ko za camarade na yo te azaka ka mama bokilo semeki pe azaka ka semeki bolingana ya musika semeki boni semeki ba mibali opozaka tout le temps Noël to boy te Noël kuto ya sava olingi samedi yo wana zumo na tokende pa ya mama samedi oyo bokiye pa mama ko passer journée samedi olandi bokiye pa grande sœur ko passer journée samedi okuna bokiye pa petite sœur samedi okuna bokiye pa cousine sa te zabiete batambu sa pe mwasi nengi wana te batambu sa pe mutu nengi wana te mibali mingi kolinga mwasi bozo kende mingi côté famille na yo mais tant mwasi ba biso ke tokende pa famille na oh non je suis fatigué je suis ya onde ba difficulté bozo kutana nango mobali ko ba bon samedi o toke pa ba parents na biso mwasi abongisi bana bokiye pa ba parents na bino samedi wana tant mwasi ba ke samedi o toke pa ba parents na biso ote ngana mutu so na okende te ozo sa nini ozo semeni na kati ya motema na bi mais non pourquoi ngai pa na bango na kendaka mais ye pa na biso alinga koyati ya onde ba difficulté bozo zala nango boyeba ko se comprendre moi si comprendre mobali pas comprendre moi si oh lingi basala na famille no mobali yo pe sala na famille ya moi si parce que bobala ni bokomi eloko moko so comment que les 30 janvier bokende na famille na yo côté yo mobali le 30 février bokende pe côté ya moi si ezala na égalité pour yo mobali ndengo lingi ba parents na yo ndengi pe moi si alingi ba parents na ye ko éloigner moi si na famille na ye te yo pe moi si ko éloigner mobali na famille na ye te famille za famille tozaka toujours na besoin ya ba famille na biso mais tant to si to bali to tiki ba famille na biso mosika l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à la femme babi pe femme soyez soumise hommes aimez vos femmes eza biblique eza liloba ya nzambe respect ezali yo pe mobali pesa famille ya mwasi na yo respect mwasi pesa famille ya mobali na yo respect mais makambo na bino bo associer na famille te
mwasi kokimaka pa mama te mama ye ntango oza kolobaki mobali asalinga boye mama aza mama olinga mobali nango koleka yo te parce que mama boti oza mwasi oza mwana na ye mama kolinga oyo tosuki koleka mobali na yo ntango oza koyebisike mama mobali nanga afinginga mobali nanga apesa nga mbongo akolia te mama akosepela so na mobali no tata moni mobali akosala sourire jaune akolinga te soki mpe aza mama mabe na sina mona mama so mwana so libala yango te simbi te bwana mobali kabwana na libala yango mama boti mwana bazobisa yeke boya na yo ye divorce na yo conseil ya mama parce que bamama mingi moto aza na motema na ye alors makambo fo koyeba nini kobomba yango yo moko soki elekeli okoti na toilette obete toilette lisolo obeti lisolo ntango okobima obendi chasse doma ekei me ntango okobima sikoyo otie bagenou na yo nzuka nzambe oyo nzambe balukaka ye aleluya aleluya nzambe balukaka ye luka nzambe na bomoi na yo banda kosambela ndako ya libala esimbamaka na mwasi nde asimbaka ndako ya libala soki omoni ndako eza eloko ya kolia te seke mwasi na gérance mabe soki okei na ndako moko quelque part bolie te seke mwasi alambi te seke mwasi na gérance mabe soki mobali abali mwasi boza komona couple eza koavanse ezoki liboso seke abali mwasi ya malamu soki boza komona ke couple eza koavanse te seke abali mwasi na kolobaka ateke mwasi ya malamu te meta mosusu mwasi oyo ayebi kozwa bainitiative te obi aza na mayele mingi te aya bolimbisa so na bi mayele mingi te na basansa mpe ndenge wana yebi ndenge nalobela yango te mwasi fo lingo oza mwasi bo mwasi na yo efe monana na miso ya bato ntango obali bo mwasi na yo efe monana na miso ake naza mwasi nakuta mobali alata kilote leo mobali akomi alata pantalon banda abali ngai nakuta mobali atambolaka na velo leo mobali akomi korula komi otambola na voiture banda abali nga nakuta mobali na studio leo mobali akomi na ndako ya chambre salon banda abali nga nakuta mobali afuta lelo mobali asombi pavillon banda abali nga wana oka mwasi ya bwanya mwasi ya mayele une femme sage bâtie sans maison badifficulté mingi na kati ya mabala eutaka de part et d'autre mingi na bafamille ya mwasi to ya mobali mais mingi euta na famille ya mobali po famille soto ya mwasi elengela kote ya mobali bomonaka tata bato bayaka kobala bozolengela babokilo banzunga babokilo ifo ekende balengelaka toujours bato bayaka na baproblème mingi eyaka kota famille ya mobali surtout mwasi so akoti libala mabote ezoya te une année 2 ans 3 ans famille ya mobali badi problème mais bosani ke bana basombaka bango te bana basaka nini bautaka pa ya nzambe ya na magasin moko te batekaka bana soki na magasin koteka bana nde mutu nyonso na saa moyo asombi mwana na ye me lokola nzambe moto apesaka tosani botikela maboko ya nzambe bosambeli ti mokolo nzambe aosa nini akopesa po bible elobi ke na mboka na ye nani comment s'appelle bato koavorte bakozala te puis babikomba mpe bakozala te nzambe apesaka na ntango na ye alongolaka soni nzambe alola ye asalaka na ngonga na ntango na ye bajeli babetanga bajeli babetango boyemba banzembo kaka mpona oyemba botanga bible mpona kaka kotambola te soki otanga bible esalela mpe makomi ya na kati ya bible ete soki ozoyemba nzembo oyeba mpe sansa nzembo ngo ezoloba nini. En tout cas pour lelo tosuki wato banda kolobela badifficulté oyo bacouple surtout bajeune couple bakutana biso to déjà bambiaka tozoba mpona bajeune couple badifficulté bakutanaka nango na kati ya mabala soki oyebi ke yokenda kotia mwa potopoto na libala ndeko no soki oza kote ya mobali longola loba mama ilia nto abi te natia so potopoto te naluka kimia soki oza mpe ndeko ya mwasi loba mama ilia nde to abi te natia potopoto te luka kimia na moto nyonso petolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal ya nzambe ekoya change bomoi na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo mpona lelo tosuki wana ka nde na baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu abariki tata nzambe kalisakumuna nzambe anubesheneli bana betu bons, bye bye.